Ces magazines vous est offert par Aéroport Bar. Bon début de semaine, Nabino Nyon Sobozi Libakou et Okolanda, magazine d'actualité au Lingala Facile, plus 243, Mote Nabino. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a s'adresser lundi 13 décembre prochain à la nation. Liboso, il y a deux chambres, il y a parlement réunis en congrès. Vous avez détail. La coalition FCC Cash avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Chef de l'État, la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a s'adresser à la nation le 13 décembre prochain. Liboso, il y a deux chambres, il y a parlement réunis en congrès. Et loko ezali exigence constitutionnelle conformément à la disposition pertinente il y a l'article 77 alinéa 3 119.3 p 120 la constitution ya mboka na biso République démocratique du Congo. Lundi 13 décembre na 11h précise, mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi azali attendu et surtout que à quoi intervenir dans le contexte où mboka ezali confronté na insécurité na partie orientale et sika wapi des provinces ezali placées sous état de siège depuis 6 mois. Mesure oyo et apporter nos solutions positives. Par rapport à la situation, ezali koleka na Sud Kivu sengeli boyo ba ke gouverneur ya province Théo Ngwabidje asalisa ki conseil provincial de sécurité élargi. Dans sa communication, son Excellence Monsieur le gouverneur de province a informé les membres du conseil que c'est avec regret qu'il a appris l'Assemblée provinciale s'est réunie le jeudi 2 décembre 2021 pour voter une motion de censure contre le gouvernement provincial. Il a rappelé que le président de l'Assemblée provinciale a passé outre l'instruction du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, adressée aux institutions provinciales du Sud Kivu, de suspendre toute initiative de nature à aggraver la situation politico-sécuritaire en province et invitant les gouverneurs, le président de l'Assemblée provinciale, le vice-gouverneur, et le vice-président de l'Assemblée provinciale à se rendre à Kinshasa pour consultation. En dépit de cette instruction et des échanges qui ont eu lieu entre certains responsables des services de sécurité à la veille et le jour de la plénière avec le président de l'Assemblée provinciale, ce dernier a fait un forcing en organisant la plénière, défiant ainsi les autorités nationales. Par ailleurs, le chef de l'exécutif provincial a rassuré les membres du conseil que son gouvernement n'est pas concerné par cette décision de l'Assemblée provinciale qui ne lui est pas opposable vu son caractère irrégulier. Il a noté avec précision que seuls 26 députés sur 48 constituant l'Assemblée provinciale étaient présents, dont l'un d'eux est sorti avant le vote, ce qui a réduit le nombre à 25. Cherchant à atteindre le quorum de décision, soit 32 députés, ils ont présenté 3 procurations et 5 fictifs. En outre, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a appelé la population au calme, à vaquer paisiblement à ses occupations et à la vigilance vis-à-vis de certains fils de la province qui sont engagés dans des actes de déstabilisation pour troubler la quiétude des paisibles citoyens. Covid-19, Sénégal Boye la République démocratique du Congo, gouvernement a eu 20 mesures pour stopper la progression de la pandémie dans Mboka. C'est ainsi
que les mesures de prévention suivantes ont été mises à jour et renforcées. 1. Le port obligatoire et correct des masques dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, les écoles, les lieux de culte, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les universités, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les établissements d'hébergement et tous les édifices publics. Il s'agit d'un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en matière jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et le menton, destiné à empêcher la contamination par une proximité ou contact entre personnes. Les accessoires en tissu des types bandana, écharpe ou foulard ne peuvent plus être assimilés à des alternatives au masque. 2. Le renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public, impliquant la prise de la température corporelle, le lavage de mains à l'eau et au savon et ou l'application des gels hydroalcooliques. 3. Les stricts respects de la distanciation physique en tout lieu. 4. Pour tout accès au territoire national, l'obligation aux voyageurs de présenter à la frontière une attestation médicale du test Covid-19 PCR négatif réalisé en dehors 72 heures du départ dans les pays d'origine ou de provenance. 5. Pour tout accès sur le territoire national, les voyageurs doivent être soumis au test PCR Covid-19 et ou antigénique rapide réalisé par les services du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Particulièrement pour les voyageurs en provenance de pays à haute circulation de Covid-19. Un test RT-PCR rapide réalisé aux frontières est strictement obligatoire. 6. Pour toute sortie du territoire national, l'obligation aux voyageurs de nationalité congolaise ou étrangère, résidant ou ayant séjourné en République démocratique du Congo, de présenter une attestation médicale confirmant les résultats PCR Covid-19 négatifs réalisés moins de 72 heures avant le voyage par l'Institut national de recherche biomédicale NRB ou dans toute autre formation médicale dûment agréée par le ministère et à la santé publique, l'hygiène et la prévention dans ses attributions. 7. Pour tout déplacement interprovincial, l'obligation aux voyageurs de détenir une attestation médicale confirmant les résultats PCR Covid-19 négatifs établis par l'Institut national de recherche biomédicale ou par toute autre formation médicale dûment agréée par le ministère ayant la santé publique, hygiène et prévention dans ses attributions dans les 72 heures avant les départs. La validité du test en province est de 14 jours. 8. La stricte application du couvre-feu de 23 heures à 4 heures du matin est à renforcer. Des patrouilles mixtes de la police et de la police militaire seront régulières et tout contrevenant sera sévèrement selon le prescrit de la loi. 9. Dans les transports publics, tous les passagers devront être assis avec l'exigence de porter les masques et de respecter les gestes barrières. 10. À l'intérieur de marchés publics, l'entrée est subordonnée à la prise de la température corporelle, au lavage de mains à l'eau et au savon et au port obligatoire et correct du masque. Les manifestations publiques, réunions, célébrations, mariages, réceptions après funérailles, anniversaires, rencontres sportives, concerts, etc., se déroulant dans un espace extérieur ou privé ne devront pas excéder plus de 50% de la capacité. 12. Les veillées mortuaires dans les funérariums et ou à domicile sont strictement interdits. Les dépouilles mortelles seront directement conduites de la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. 13. L'administration publique, les entreprises publiques ainsi que privées demeurent ouvertes à 50% de leur capacité d'accueil. L'obligation est faite à tous les employeurs à faire preuve d'une gestion efficiente du personnel et les recours, le cas échéant, au travail à distance ou télétravail est conseillé. 14.
Les universités et les milieux scolaires demeurent ouverts avec le renforcement du strict respect des gestes barrières tels que repris au point 2, tandis que les églises sont astreintes à réduire le nombre de participants à 50% maximum de leur capacité d'accueil lors des cultes et à respecter les mesures barrières ainsi que la distanciation sociale. 15. Afin de limiter le plus possible le contact physique entre les personnes, les bars, terrasses, discothèques et boîtes de nuit peuvent fonctionner normalement dans le strict respect des gestes barrières. 16. L'obligation de se faire tester régulièrement devant tout associé ou non à la fièvre pour toutes les personnes à risque ou les plus exposées, à l'aide de tests rapides, à savoir les professionnels de santé, les personnels enseignants, les agents et cadres des entreprises publiques et privées, et ou toute autre personne exerçant une activité nécessitant de nombreux contacts. 17. La police nationale congolaise, le service de sécurité, ainsi que les services œuvrant aux frontières, en l'occurrence la Direction générale de migration et le programme national d'hygiène aux frontières sont tenus de veiller au respect strict de présentes dispositions. 18. Les gouverneurs de province ont la latitude de prendre des mesures d'application spécifiques pour la mise en œuvre des dispositions actuelles. 19. Outre les mesures de prévention précitées, le gouvernement recommande fortement la vaccination contre la Covid-19 à toute la population. 20 et enfin, tout contrevenant sera soumis à des sanctions administratives infligées par l'autorité administrative du ressort. Ozali kobela maladi ezali kotungisa yo solution emonanaka te kimambango epai ya papa solution Dr Fiko Nzondo. Enfin solution emonani mpona baproblème ebele oyo etungisaka basanté na biso. Mutu bana Congo Kinshasa pe Afrique mobimba bazalaki kozela yeyo. Papa solution Dr Fiko Nzondo, le phytothérapeute mwana mboka amemeli bino médecine naturelle à travers centre tradi moderne Fiko Nzondo yokaye. Tozokozwa en charge bandeko nyonso mwasi comme mobali o azali na complication ya mabota bakanyonso a stérilité ezala masculine ezala féminine ba produit na biso ezali tout à fait naturel ba kisi ezali dans 2 semaines okozwa solution ya mabota papa ozana premier prostate ko suba ozo suba na pasi ba tie yo sonde muke koko suba oko kokanga masuba te tozana bosenga na yo ba antibiotique eza naturel Fiko Nzondo azali munganga ya formation oyo ayekoli classe na université pe ayekoli malamu médecine naturelle pe ba recherche makasi tozoko soigner bandeko oyo bazana problème ya diabète tozoko soigner bandeko nyonso bazana maladie ya misu o tozo benga cataracte ndeko ozoko suko tanga te kotambola nzela misu flou télévision ozotala lisusu te yaka epa na biso awa solution ezali tokopeso bakisi esokolo misu opération te ozana problème ya carie denteur maladie ya minu ekatana et puis provoquer mauvaise haleine monoko kolumba solo et pas na biso ezali des solutions soko ye awa papa ozana hernie interne comme externe ozana appendicite ozali na kyste ozali na myome maman ozana vibron yaka awa okoleka na opération te bakisi za naturel epesa yo solution maladie wana ekolungwa maladie ya rhumatisme tozo soigner bandeko nyonso pasi ya mokongo hémorroïde interne comme externe kota la durée na yango te yaka epa na biso solution ezali ba papa problème nyonso ya sexualité ozana problème ya faiblesse sexuelle impuissance sexuelle éjaculation précoce epa na biso awa eza réparation oyo bazoko nyokwama na maladie ya sinusite ndeko nanga yaka epa na biso solution gastrite estomac tension emataka yo yaka epa na biso solution ozana problème ya AVC yaka epa na biso eza esika oyo tozo pesa nde solution ndeko mobali ndeko mwasi papa mama kobuka na te nzela ya solution ya ba problème de santé etungisaka biso emonani ezala pona bino batu bozalaka na problème ya loposo nduta mapalata esala yo lokola carte géographique malade ya guitare veut dire bikwanza le kwanzeron benga na ba numéro ezali affiché tope kimambangu na centre tradi moderne
Fikonzondo bakotraite yo na ba produit oyo esalami à base ya ba plante naturelle pe okozwa solution. Médecine naturelle centre tradi moderne Dr Fikonzondo. Une seule adresse, avenue Kinzondi, numéro 30, na quartier 5, na commune Yandjili, référence à Repemi, Oza Mobimba Oyo Wapi. Docteur Fikonzondo, papa solution, bati kayo, posoki yote, mususu, azalite. Yo! Oui! Bandeko ya Sinaro basali saki assemblée générale lobi eleki la vie et l'une pour reportage. L'objectif ya redynamiser base na bango en prévision ya ba prochaines élections syndicales prévues pour le premier trimestre ya 2022. Bandeko ya syndicat national des réformateurs Sinar na Mukuse basangana ki lobi eleki en assemblée générale. Tangu azwaki maloba Patient Lushimbo Kasongo, secrétaire national chargé des relations extérieures et coordonnateur ya Sinar, atalisaki vision ya Sinar pour l'avenir. Oyo ezali ya changer système syndical ya mboka na biso tout en privilégiant défense ya intérêt ya travailleurs congolais en lieu place ya affairisme syndical oyo ezali kolia monde ya travail. Yoga communication. Eza beaucoup tani ya ba membre ya SNEL. SNEL sala moko na SNEL lo lobi ozala koya ozala pona ba société mususu pour que les camarades, quelles sont les préoccupations d'ordre socio-professionnel pour que le syndicat puisse travailler, parce que le syndicat est là pour travailler en faveur des affiliés des travailleurs. Et sinon, nous sommes là, surtout que nous tendons vers les élections. Nous sommes dans cette obligation de redynamiser notre base pour que le mandat prochain puisse occuper la place qu'il faut. Kasi esengeli koyeba ke pona bajan ya SNEL ezali na avantage makasi pona bango kotia Sinar na présidence ya délégation syndicale nationale na bango afin ya kobundela bango pona ko répondre na ebele ya batante na bango. Boyende ezalaka en tout cas elekaki kitoko avec impact pe idéologie toujours. Yo! Bandeko ya mission évangélique la race élue et pas ya pasteur Pamelo les rhumatologues. Bazali organiser Milulu Monene bandaki déjà le 1er décembre et kokende kino le 31 décembre oyo ezali dénommé Nanosilité. 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 Église La Race Élue, aujourd'hui la commune de Kalamo sur avenue Yangami numéro 43 sur route Elengesa. Et Bengisio, moto n'a pas problème sérieux. Mais mais to commune à moment moko ezali très difficile. Moment oyo batebele bazoluba, batebele bazoluka makambo ezo simbate. Tikana biso ete likambo na yo ekozua solution kaka epa ya Yesu Kristo. Bengisi bino eza na séminaire moko ya monene ya kitoko na bengisi bino boya bana nzambe nyonso bana selemba bana bumbu commune nyonso na bengisi bino boya. Ce n'est pas encore fini. Aux Alakina va problème est belé depuis le 1er janvier 2021. To komi presque na sukozomi tuna. On est arrivé à la fin. Est-ce que makamnanga eko simba ou bien eko simba te? Nzambe na biso ya nzombo le soir ya le révérend pasteur Patience Pamelo a bengisio oya au mona makambo ya bikamsi makambo oyo ozokanisa ke eko simba te na ngonga oya muke otikali nango na quelques mois oyo etikali Nzambe aza capable ya coopérer aza capable ya kosala makambo ya makamsi yango to bengisio boya mokolo ya le 1er décembre kino mokolo ya le 31 décembre. Prière na biso ezobanda na 16h30 kino na 19h30. Dali na commune ya Kalamu na avenue ya Ngambi numéro 43
invité yo ndeko ozali kotala ngai na mama na séminaire ezali na kati na oyo esika nga mpe nakozala nazanga te nakozala Salle de fête ya kitoko pour la manifestation na bino nyonso salle de fête bon rêve na commune ya Lingwala. Kinshasa yokelanga nanu eloko oyo yaboye nanu ezala te poto ekiti na Kinshasa groupe gérant de l'éternel bamemeli bino salle de fête bon rêve bijou ya kitoko boye cadre idéal pour na ba manifestation na bino nyonso avec l'équipement de dernière génération, service à qualité assurée, paix personnel qualifié pour na ko servir bino. Et à la pour na ba fête ya mariage, anniversaire, ba conférence, manifestation politique, séminaire kutu jemuke, sonorisation et kuba. Bokanisi esili te et bongo soki otali ba chambre de luxe pardon, yako samba ezate. Na salle de fête bon rêve. Électricité est assurée 24 heures sur 24 heures avec parking moko sécurisé. Pour la réservation, topé plus de précision, bokoki ko benga na ba numéro ezali affiché. Otuninga adresse salle de fête bon rêve ezwami na numéro 171 ya avenue Kabalo na croisement Willery. Topé soki okomi déjà na rond-point Willery oza mobimba. Salle de fête bon rêve Mbatambuta ya mokolo oleki bango. Qui du mieux? Epesa zuwa teo ekeyo bana Kinshasa bakosa bino te bobatela eloko oyo Bamama kolata si bana décembre oyo Noël pe bona neto kolata wapi na ba boutique RH top model oyo kaka losambo Kinshasa bamama ya Congo Kinshasa pe Brazzaville boyebisa bango ke banvoiti te. Désormais pour na kolata malamu ba boutique RH top model etiki ba porte na yango polele pour na ko permettre bino bozo ba vêtements ya qualité bobanga te po awa bataille nyonso ezali. Ba pantalon, ba robe simple, ba robe ya soirée, ya cérémonie, ba chaussures, ba sandales, ma papa, ba ketchi ya solo, nyonso esengeli po na ba maman, ba femme d'affaires, ba jeune fille ya swag, bokokuta yango na ba boutique RH top model. Po mitungisa na bino te, po ba boutique RH top model, et bongiseli bino ba service ya livraison à domicile, achat en ligne, paie expédition na ba province. Pour na plus de précision, bokoki kobenga na ba numéro ezali affiché, topé boleki na ba boutique RH top model, oyo ezwami na avenue Colonel Lukusa na commune ya Gombe, référence premier shopping mall na premier niveau oza mobimba. Topé mususu oyo ezwami na numéro 1 ya avenue Mont des Arts na commune ya Gombe, musika te na école cours Sénèque. Kasi boboza na teke ba boutique RH top model ezali polele du lundi kino dimanche de 9h à 20h. Kasi dimanche na premier mall exceptionnellement de 13h à 19h. RH top model, vous rendre top, c'est notre devoir. Qui dit mieux? Yo! Aéroport bar, troisième vague charge, ya couloir qui mbuta cité d'ambiance, ya Tchangwe pa ya PDG Oniva et Inda Kamabi. Reportage. Eyindie na Kinshasa et Inda Kamabe, temple de l'ambiance, ya Tchangou, aéroport bar Kimbuta, cadre idéal pour na ba divertissement na bino. Pepo na ba détente ya kitoko na conseiller bino aéroport bar Kimbuta. Oh mais la moi kopo ya malili avec vitrine bien équipée na ba DJ professionnel pour na komema bino na ambiance moko électrique.
Et bongo ba installation hygiénique zéro infection et senga kande boye ozo melane siga kitoko pe sécurité. PDG Oniva charge ya Kimbuta lobby aéroport bar Kimbuta saute mouton vitesse ya TGV ba voisin ba kozwa vaccin pour troisième vague za makasi deux fois te otie libaya tolambeli yango. Donc désormais ezala pona ba manifestation na bino nyonso espace réservé ezali outi mikili ya poto ozalaka na Kinshasa oyokaka boulevard Kimbuta na sango boye malamu na aéroport bar Kimbuta. Posoki oyaka Kimbuta okota aéroport bar te seke nanu okoma Kimbuta te. Nani akoloba lisusu? Aéroport bar Kimbuta mbatambuta. Hey Kejo! En répétition spéciale chaque jeudi acoustique 10 à match El Bledia, n'espace Kinga Kati na commune Yabandalunga. Commentaire. Le master Aristote Moudière. Ah oui, makambu Kinshasa elukaka yango yo. Ozalaka amoureux ya bonne musique yokelanga nanu eloko oyo. Désormais boye belé chaque jeudi koyoka acoustique. Acoustique 10 à match El Bledia. Ibman Yaba Villageois sur l'artiste préféré des artistes de toutes les générations en répétition spéciale la cité de l'ambiance Yakobidi Yabandalungwa espace Kingakati et pas ya Madame Jocelyne Bungano, la femme du boss, la dame de fer. Et si y a classe propre qualité pour ba grande dame et ba grand monsieur. Imaginez un beau jeudi ozoyo ka musique ya kitoko ya El Bledia pe ovandi esika ya kitoko boye ozo mela mwako po ya pio avec un pacte pe idéologie. Entrée ezali kaka première consommation na yo donc tokuta na chaque jeudi avec El Bledia. Acoustique 10 à match de 13h à 21h na cité de l'ambiance ya Bandalungwa espace Kingakati. Ezali nango esika kobunga te soki kako komi na virage horoscope na Bandala Dula référence maison communale ya Bandalungwa oza mobimba oyo wapi qui du mieux. Eh Kejo. Oui. Wambo Junior. C'est pas vrai. Papa Mario. Jamais rater rendez-vous ya chaque jeudi na New Standing Club soirée. Gardez bande avec DJ Abdul le Kozala Somo Yambala Oyo. Mutuazanga te bokomona ba merveille Oyo DJ Global, DJ Nike, DJ Comptador, ba Bombe Libino, sans oublier les big manager Oscar de la Rinta et mon boss Richard Bamba. Adresse c'est Yebana, avenue Syndicat numéro 315 na commune ya Gombe, croisement Flambeau P ou mon station Munene ezali wana. Bama tabaki tababa lokala mabele Fismani na préféra bino déjà vous pesa merci na David Kalambai oyo azalaki na sima ya caméra. Ba bébé jamais borata ekeyo. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.